Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Mamie, il est là au cœur d'un scandale. Oh là, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Appelez-moi Bibiche Mbombo Plasma. I love you so much. Je vous aime. Ndimukunanga. Nyakupenda sana. Dans la ligne bino à trop. Merci en tout cas pour ceux-là qui m'aiment. Dans la ligne bino à trop. Je vous aime, je vous adore. Ba remarque na bino ba pelle na bino. Na mona ba tsuba benga Bibiche Mbombo te loba boy sala boy. Il faut loba ka boy sala ka maboko boy zonga ka boy. En tout cas, nazawana. Pour na bino, mes abonnés. Bon s'abonner massivement to coller sa communauté. Tomata avec Dieu nous ferons des exploits. Un grand merci surtout à mes abonnés. Merci. La façon dont vous s'abonner, ça me fait du bien. Merci. Donc, courage au bino bope sanga. Donc, c'est un courage pour moi. Pour nous, sous temps, il y a ça, la bino, les sous ma vidéo. Mamie Lela, nous savons tous que c'est une dame, une grande dame de la presse, Lelo, aujourd'hui. Mamie, il est là, un modèle pour Nabatubile. Babiso, Ertobandi Moussala, je me souviens à l'époque, Mamie, il est là, Nasango. Wana biso na ba bébé de la presse. Ba bébé de la presse, ba sirana ba ndo benga biso to ba di presse sika. Ba biso ba Isha, ba Cynthia Kapashi, ba Priska Bilonda, ba Omba Potongo, ba Nadège Bwakungu, donc ba te belé. En tout cas tozalaki wana ba Frida, en tout cas vraiment tozalaki wana. Wana to bandi musala ngosi donc biso ko toyaka déjà ba Isha na ba nani ba Cynthia na ba zaki déjà donc biso ko toyaki sikoyo toyaki mais bando benga biso ba bébé de la presse wana ba série wana sko zaki mutu na ba yaya de la presse to kuta ba Magali Sisi ba Marlène donc bon déjà ba sala ba succès ko biso toyaki sika toujours parce que konzi na bango c'est Mamie il est là, c'est Mamie il est là. Lelo Oyo, Mamie Lela, elle est crédible na façon nae. Elle est vraiment crédible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, on y est dans la vidéo, installez-vous confortablement. Boyoka, très bien. Appelez-moi Bibiche Mbombo Plasma. Vous informer, c'est mon souci majeur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, partager, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci en tout cas, na ba remarque, na bino, yango des opesa bisongu, yango, yakosala musala, comme je viens de le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ezali, petit frère ya Mamie, il est là. Boka na vidéo, on est zoloba. Mamie, il est là. Tenons l'obate. Bola na bino moro vidéo et puis ngana bino to zonga pour commenter. Abi azana ba bombe. Dossier mususu ye. Balthazar dans aussi dossier wana te. Mais dossier à Mamie il est là et ngane muna publier ngote na zuli bino kaka na yeli bino. Bola na mambalobi na vidéo bolanda s'il vous plaît. Bolanda ngo et puis to zonga pour commenter, OK? Sans plus tarder, avant yo kende si quelqu'un a like, ils sont gentils. Like, ils ont bon côté. Like, ils ont bon côté. S'il vous plaît, vous partagez, vous tapez ma like. OK? Merci beaucoup déjà pour le like au Chelinga. Vous êtes très gentil. Alors, suivons ça. OK? Donc, en gros, problème, on va faire comprendre les bisous. Ils savent que papa la bisou reconnaître les bisous, mais maman, mamie, il leur reconnaître les bisous. Mais ce que côté, monsieur, maman, mamie, il la connaît, qui est si grand frère, bisou, tu es binoté. Baba, là, maman, a binoté. Bana nanga na yebi binoté comme za awa ce que za bino na tikeli bino batali comme za Mamie Lela ba ke na lopangu pour l'instant ba tiki ba tout mo ya mboka place papa no vanda ba vanda na bandiko na biso ba vanda wana bango ba za na contrôle le lopangu pe ba yebi si grand frère acha li sou makolo kuna te nkolo cha makolo kuna ba bengi la police ba gata ba kanga ba porter plainte
il a posé problème sur Yango. Il a posé problème. Bah porter grand frère na biso plainte. Pe ba avertir yé. So makamu bo chemu tu makas to kangisa bino to sabino ba kanai. Pe musu ba okota mabele. Mama le pomba to okota mabele bon. Nga na place na telemi. Papa tu fois ça monter mama le pomba to akufa mami il est là mami il est là mami il est là mtasimeza papa nanga. Papa nanga il m'a attaqué quand il était en vie. Avant kufa avant c'est ça. Ayebi singa lobi mona nanga mto okota sa mutu na mabele azati. Mamu papa na tsikelo kokote na bomoyi. C'est mon père qui me dit ça. Papa n'a pas dit à Kokaote. Mais là, qui n'a petit frère, nous va voir sa spiritualité. Non, la minute où nous avons épargné mamie, la carrière naïe. La spiritualité, c'est un téléphone, on a un grenade, on a ça c'est belle, on peut s'en moquer. Non, on va par sentiment. Donc, si on check, on check tes méthodes qui est des jours, de fur et à mesure, on salir mamie. Parce qu'il y a une image. Non, tu as un niveau, parce que tu as dit que jusqu'à là, le linge ça c'est là mon famille. Mais dès lors que le linge ça les bimines à média boy, il y a un taux lingaté et au tuapi et comme yo api puis tout le gâteau atténué. Mais l'explique au gars. Vas-y. Famille n'a biso qui dans les qui a travaillé pour na libota il y a maman Marie-Thérèse Boluka. Nous a conditionné bango. Mon petit frère à 98 Jean-Marie, il est décédé. Moutali est père na biso pour na avantage à mamie il est là. Mamie son na expliquer à maman une fois na moi mamie n'a pas banokutana de 2h à 4h. Il y a un permettre papa na biso vendre na ndako na moi cité. Mamie pe la ndako na vendre na mobilité. Pour acheter maquette à la place à foutre là na bandal. Mamie il est là. Non, le banaye biba. Tu vois, on finit dans la réseau sociaux dans le sentiment. Oh yo, on va salir mamie. Non, le respect n'est pas là. On a négocié à respecter. Justement, mon net sur le bible. Il y en a des bébés pour monter la baby que mamie il est là, c'est une grande dame. Naka tu es habité RTNC qui c'est ça là? Non, j'avance. J'en avance très rapidement. Non, tu connais Malouba. Ouais. Bah, t'es bébé baby que mamie il est là. C'est quelqu'un au lélo. La monde de la grande dame de ça dans la monde de la biso est média lélo. S'il faut parler de personnes respectables, en tout cas ça batangi 3 mamie c'est mamie ozanga te nakati. Parce que avoir que yo zale kinaye parce que to lingate ozale kinaye bozama kinaye. Oui, bien sûr. Lorsque ba te belé pe ba omona ke non, au monter sur tes chevaux pour dénoncer makambo ezaki na famille momoni ke leki yango ina ngona média. O bazo mon on dirait carrière nyoso ya construire wana difficile à construire facile à détruire aux détruire facilement parce que à construire la carrière na makila na biso les qui n'ont jamais raconté ba voice ça son na yo kisio déjà wana carrière na papa na nga abomi libala na maman na biso pour ça la carrière na moi il me fait pas peur nga mami anormal pour nanga atamona na ba poto nga na okumbai ba non sécuriser que maître ba respecter ba banga encadrement na ba master monsieur na à l'époque ba tire blanche tout ça ba yebi vous comprenez pour moi mamie c'est une sœur normale pour aller kinzambete pour tout sur le marambo non sur la nzambe ni talegi bisutu zomona parce que tout le marambo grand frère oanze ngai besoin interroger comme kizengi village à papa na yo wapi ko tia makolo ati ba porter plainte acha le colonel papa na été il est où le respect so bazo respecter grand frère na te bonga le qui ba respecter nga donc là où il y a pas de respect mon frère ba to ba finga c'est facile à juger mamie est la grande dame tout ça ba motu bolo bana mais so ba grande dame ba oza ba exemple été ya ngoni mboka na biso zo beba pour tout le monde parce que c'est une image en moka d'un côté pour maman so mamie en 2024 parce que ça la mara na Congo pour ça la mara les sous c'est en France alinga ça la ngote yo doka journaliste moi France mais la mutu le pam pour yebi que justice existe donc to bazo ganga na ba voice boy ba opesa biso ba interdiction bazo filmer biso na ba journaliste parce que ba yebi marambo ça là ba yebi o baza na Congo ce que bo est au vivre rapi surtout to le maramba boy on parle ça avec de larmes au cœur parce que c'est biso orphelin mais c'est pas mamie la qui offre ou soit ba botara na maman na biso la maman na tata moi na biso mamie même c'est ce qui m'a mis à moi et papa na biso sous les abongoté pourquoi bolongo la bana moué parce que so tali le photo papa nanga ou tali petite sœur nanga au mona ke bilongi wana bolongo la bo changer histoire pour na le pang moyen ba valer ba 80 000 €. C'est pas grande dame, une grande dame il faut éviter donc ba idée wana kaka yo sa ba réunion ba idée wana kaka ya kubanda to pesa bino compte rendité ba idée wana yo zo monga ba locataire grande dame osani leki na ngai to solo là papa kufia bino moni ndé le pang na bino yango wana c'est ça la grande dame. Ok, obini makotaka makambo ya bato. Musana na bino kolobelaka makambo ya bato. Oui, musana na biso kolobelaka makambo ya bato. Soki na ba réseaux sociaux to kolobelango bien. Ndenge yo zano la ndanga na ndako makambo na to yebi yango te. Mais soki kaka ekomika na réseaux sociaux ba publier yango. Nde place biso to kolobelango. Faut tinangi zapi. Ngande muna sala émission, ngande muna publier yango. En plus tolobelaka mutu ayebani soki ezaka mutu oyo toyebi kombo na ete na kozwa ka vidéo te bis tolobelaka bato ba star bayebani mami lela kombo na ye aza yaya oyo c'est une femme ozaka posée trop professionnellement tolongola ye mais sikoyo
sujet oyo bandeko nga so na sujet oyo nalingaka na tirer leçon nalingaka nazwa eloko parce que genre ya mapango biloko sujet ya mapango oyo il y a beaucoup de gens se retrouver dans la situation oyo. Il y a beaucoup de gens se retrouver dans la situation où il y a lopango kowelela lopango komela bato mapango. Dans un sujet moro, j'espère que yo peut-être au koki ko se retrouver na eloko oyo. Boyoki nenga lobi lopango ya papa na bango. Papa na ye abandé ko travailler en collaboration na mami il est là. Leki na alobi maman eza très profond mais alobi on ka likolo bi azana ba bombe. Est-ce que eza ya solo ou pas parce que yenda na réseaux sociaux. Jusque là pardon, mami il est là, to tikali comme on a été. Ayeno na réseaux sociaux te. To mekano ko zwa ko ndima no maman alobi. Soki eza ya solo. Nandimi yango à 100% te mais to mekampe ko loba makambo ya lo parce que soka yena ngo na réseaux sociaux parce que a signé na déjà. Oye koya eya oye ko salama et salama do ye kuna azana été. Alors makambo ya mapangu soki komi na niveau oyo premièrement moi je peux dire soki komi au moins ba komi na niveau ya ko welela ka lupango bato bele ba ba boma likola lupango. Chez nous les Africains premièrement c'est la pauvreté. Na lobi te ke famille wana ba pauvre to mami lela aza pauvre na lobi angote. Mundele soki asali mbongo asana ba bien na ye eza po na ye na bana na ye na famille na ye. Au mona te mundele akufi ba famille bazo ya ko telema oui ba eko sala manango mais eza ba rare. Donc famille est telemi po ba welela lupango wana oyo te okosutuka pe bato bakokota na mabele bato bakokufa pona sujet wana kaka. Chez les Africains c'est comme ça surtout biso ba africains toza bongo. Mais soki bwana famille moko boye bobongi na bino déjà. Okuna na mbongo na ye o aza na mbongo okuna DG ya SNEL okuna aza na campagne na ye okuna na business na ye mutu na mbongo ne. Est-ce que ocha motema na mbongo bato mususu tozo zela ndeko no akufa po yo o se retrouver na bien na ye. Nga na yebi eza na mama moko boye azoloba na mwana ndeko ne na nièce na ye nga na ozela ti soki mama bino akufi ngane na koliela bino. Est-ce que bozwa niveau po ndeko ne abota bana basi ebele azo yebisa ndeko ayebisa mwana ndeko ne mama bino soki akufi ngane muna koliela bino. Est-ce qu'il y a un sens? Donc maman na bino soki akufi ngane na koliela bino ça n'a pas de sens. Banda lelo ti lobi et un sens te. Donc aozela aotia motema na bien ya mutu mususu. Ba Congolais, ba Africains dans le baka en général toza bongo. Donc soki ndeko na komi na mbongo okomotia motema ke lupango wana soki akufi to kokabola. To longola makanisi wana omoni makambo boye nde bato bakufaka. Alobi mami lela na ba ndeko mususu balobi makambo oyo nde makambo bato bakufaka. Omoni ka mo babimisi ke mutu akoki kokufa toromona makambo liwe kolanda mawana parce que c'est déjà une porte bafongoli. Abi à cause ya lupango ya $80,000 nde bazosala makambo oyo tokende ko samba nzambe. Oui, $80,000 c'est beaucoup d'argent. Eza mbongo ebele mais motoki ya mutu mususu. Siko nga soki na komi na point oyo noka motema kifia fita noka motema mabe mutu nyo kwami pona lupango na ye lelo akufi tala siko bato bakoma welela bana mowei na bandeko ya mowei na soki ndenge nini banoko bani batelemi pourquoi moko na yebisa nzambe nzambe falo botangai mundele tina niveau aboye boyebi ke biso baafricain toana kindoki moko élevé. Biso africain. Franchement, je vous dis, tozana kindoki moko à haute dimension. Est-ce que vous calculez? Quand on travaille na pasi bon, on fan na boneti na bela potali boum. Na sali ba vidéo na sali na travailler vi nanga mobimba.
na niqué carrière na YouTube. Le roi, qui ça? On l'appelle comment? A dit nani journaliste anika ki carrière ne wana pour Fally Ipupa comme on est nani nati le collé a travaillé vie mo bima pour Fally Ipupa fallait remercier te souvent on a niqué carrière na ngai na YouTube awa na sali ba vidéo na lobby mon ke kaokinga lelo oyo na sa invité si comment mon na ngai moke na save na sombi mo eloko na ngai pona bana na nga bande ona nga ba ya ko telema ote ande ko na biso bokomo te nga na bimela bino te na ko nga na ko bimela bino bwando mona nga ndeti to mona na film pourquoi ki motema mabe ti na niveau obande ko est-ce que bino bo ka douleur wana talaka ndenge yo zawana ozolanda nga na ebite eloko ni yo salaka obundi na vie na po to bundaka na vie eza pour avenir abana ti na yo moko pe na bana po lelo soko ozate bana na yo ba souffrir te ba pasi o biso to mona na vie ba biso to zo na chance ko kola na ba famille riche te ba pasi o to mona to sale effort to bunda ata ya mukie bana biso ba telengana te bazanga te eloko kolia te mais lelo oyo moto abimi oui ndekono ya makila cousin na yo abimi abana owelela na bana na yo oyo bundi nango o souffrir nango bandeko te yon mo na yo kaka mutu e balukanga tana ba biloko aboye papa kufa na ya kenda siko lupangu bakomo telema na bana muwei na bandeko muwei na famille muwei bango nyonso basangani lupangu po ndenge za lupangu il faut po kimekota il faut lupangu wana etekama bakabola mbongo muna mutazo apart na ye po kimekota po mama boye bato bakokufa po nge eloko ya tiringa na sa video o ezaka makambo lupangu oyo alobi lisusu point mususu alobi na kati ya video oyo alobi ke no papa na bango abandai ko salela nani la journaliste abandai ko yende mutabandai ko ya soki 5 heures soki comme ba heure nini ba kudo ezaki lokwa yenda bandai ko salela ba kisi apparemment papa na bango pesa ko ndire misala mabe je ne sais pas nganga ou comment soki bolandeli bien cette vidéo alobi papa na bango ameka ko liaye mais akoki te ana ba bomba ko bimisa bandeko il y a deux choses neto za boye muna mutu ana place na ye atelemi mutu na mutu azaka na place na ye atelemi eza na batu mususu po asala video kaka boye aola na cimetière aki asali n'importe quoi oche video mamako wou ba abonné ba mati oche video mamako bo 500,000 views to ebite ba biso to badana biso malembe kana YouTube awa malembe nga na mutaka na YouTube oya na fongola chaîne na ngai okala il y a quelque temps dans ça parce que 2 ans une année et demie 2 ans na chaka na nga bémission te mais nazaki toujours patiente malembe babone bakomi komata malembe nga na rashaka te I don't rush because I don't know nzambe ne muta yebi lobi na biso o na zui yanga na sambela nzambe na pesa nzambe merci na motema pesanga nzambe pesa motema mo ya envier batu te nga nazala bongo o naza nango nde yanga soki naza yango ya muke yanga yo soko oza nango million na oza nanga kutu complexité eloko wana kutu longola ngo soko yo intimider nga to complexer nga te mbuma wana ya complexe ya sentiment nazala nango te soko oza nango ebele oui nakoki ko apprécier oh ya kitoko franchement merci mais suki wana soki nasali devio eza yanga soko oza bongo ozana jalousie te oyokela moninga kanda te pona nini contente-toi de ce que tu as nde ya yo c'est ça bato ebele na ba carrière auto mona bato ebele basala carrière na bango yo mona kaka azwa succès azoyebana mais oyebite eloko ni basa wana ezaka entre parenthèses to chango kaka to kangi koto to chango mupazi entre parenthèses entre parenthèses
koloba ngo pe passi hein pour comprendre nga na loba rebele na ko ça 3 émissions par jour koloba donc pour comprendre nga mo eko visible donc so bo moni bo c'est visible et sauter donc na ko loba na loba na ton si pourquoi na sali be émission na ko ça 3 émissions na loba kaka donc ça fatigue pour comprendre na si bo comprendre nga merci pour votre compréhension. Donc c'est ça. Et loko oyo etikinga na sali émission oyo ezaka makambo ya lupango. Bato ebele bakufa po na sujet oyo. Bandeko. Na betela bino li solo moko. Eloko oyo soki na olobela sujet oyo na kobanda ko betango chaque jour. Na li solo moko za histoire vraie. Et salami mobali balingai na mwasi ka ndenge ezalaka baluka vie balongo Angola bakie poto. Bakie poto eko sala ke nzamba pamboli bango. Nzamba pamboli bango basombi mapangu ba s'épanouir na vie. Après quelque temps, moi ça sengi ne divorce pour na ye mobali. Sorry. J'espère que bolingo pe si la ka. Pour na ye mobali azasu mobali à niveau na été esimba na ngote makabwana. Mobali azaki na 7 mapangu. Na beta ngo chaque fois bato balanda nga ba ebili solo na no répéter ngo kaka parce que ezo kendeka together na makambo ya mapango et ko sala ke moi ça sengi divorce famille ya moi si basiliki aboti bana en tout cas faut ba kabola mapango et ko sala ke bakabwani mobali azui mapango misatu apesi mwasi après divorce article na 4 kotika na 4 wana tikali famille nyonso bayebaki ke asombi wana ye yango bandeko il y a d'autres choses ça la kango secret zakata yo na moi sinon na bana non s'il vous plaît tu n'es pas obligé nyonso oyo so sala mokile yeba okokufa otiki eloko oyo bundi vi na mobimba pour construire okufi otiki en bato musuba tika ko enjoy so ina komi na po na oka kanda emona oka nalia nyonso ka lelo na bomba lobité ah oui so na komi na niveau wana na mi lobelaka na lia nyonso lelo na bomba lobite po lelo so kozate oya yo za na ngwana batu musu de batika ko enjoy eloko epesa nga kanda ya ngwana musu na raison na kanza mina kufa tenga fona saka na tika la ka malheureusement na ko sali sumu tena lobala tika la éternel mais makamba bo epesa kanda atike na 4 mapango bandeko na 4 mapango atike na ngwana asali effort ateki moko na $60,000. Etikali misatu. Siko na misatu wana apesaki ndeko na ye moko afanda kana famille na ye. Bobika nezala. Yaya na otonga yo fanda na yo comme ça kenge la kolandela ka misala papa. Lopango telema ndako pe telema e ko sala que ndeko na ye atikali a s'installer. Tebi biso na Congo ezalaka soki déjà fa na lopango ndeko na yo oko tonga mwa porte moko oko bongisa oche un jour so ekomi mambo ekomi kobeba oyo raisonner te ngape na chaki mbongo na ngai ngape na bongisa ki ngape na o se retrouver boye lopango ekomi divisé RMC ndeko na ye abima ndeko alobi ngana kobima te po lopango wana ngape na contribuer ekomi makambo famille basamba kendaki ezonga donc famille nyonso batelemeli lopango ya ye moko bandeko le pur est quoi babwakeli maladie ya miso donc en fait akomi aveugle amona te maladie tellement famille etelemelaki akoteka mapango misatu wana te lelo tozoloba ana morgue nayebi te so déjà bakunda ye ou pas histoire betelinga histoire wana mata te on dirait bakundi déjà te on dirait bakundaye on dirait mata lelonde ba panza matanga wana ba camarade na ba bazaka na Afrique du Sud awa nde ba panza matanga lelo il a fallu kuna ke matanga wana histoire vraie tellement fanda en Afrique du Sud à Angola poto Congo donc c'est ça fallait na ke ne matanga na lelo donc akufi atiki 3 mapango donc nenga akufi wana na 3 mapango wana famille ekoteka je ne sais pas ka 3 mapango ceux qui m'ont 60 moko 70 ba se retrouver ba comme ça $50,000 $200,000 famille est partagée mais loko moto abundi vi na ye mobimba se sacrifier bato musu nde bazo enjoy
So na bina raisonner loko wana non ka posa ko safety. Non ka posa ko safety. Non ka posa ko kufa te na ko kufa te. Po eloko yo nyoka mina ngo faut enjoy yango bandeko. So za na posa latte lamba cher. Bimisa mbongo no somba eza yo. Enjoy yango. So za na posa liata cheval. Bimisa mbongo lia cheval mbongo mutoki na yo. Parce que lelo so kozate mbongo wana batu musunde ba ko enjoy na ba bossa omoni ba ko bossa na yo mais mbongo na yo ba bossa na ngote yo mutu kolombo okufi bakundi yo mais mbongo no bazo enjoy nango. Donc ndeko wana akoti na se ya mabele atiki mapango. Il y a de raisons à retenir bandeko. Ngaso na elimino masolo oyo parce qu'ils en ont ba leçon à retenir. Yo ozo sala, mama, papa, surtout so koza na mboka mopaya. Nzamba sunga o so koza mukanda te, zwa mukanda. Ba biso nyonso to na posa to za ta ba résidence ya ba mboko. Mboko mukanda, sur résidence kutu. ID sud-africain. On ne faut nzambe kaka miracle. Wa lo baba to ba yaki kala ba msu bazwa chance à kozwango. Mais c'est fort possible. Place oyo les amis kanda musoko sombela ngondako. Moi je vous demande un bandeko nangai parce que to sa famille to solo la bandeko. Na éviter ceux qui na za wrong. O tikelinga na commentaire to komelinga en privé. Bato mingi ba okufa pona nini azongi mboka akeko investir. Azongi mboka akeko somba lupango. Azo matisa niveau na ye. C'est une bonne chose. To zonga na bamboka na biso, il faut to investir na mboka, c'est une bonne chose. Mais la paix famille aux anango. Ndeko na biso akufi parce que bandeko nyonso babi ke mapango nyonso anezaye famille baza alerté babi ke yaye. Pourquoi ba précipiter liwana ote? Po babi ke aux anango yo kufa po bango intérêt na bango eza mbongo. Milo mususala kongo a privé. Lukata loya. Loya lupango nanga eza boye na boye. Mama bana nanga solisa ta bana na yo. Bana boka motunoko. Omoni oyo lupango nanga oh lupango nanga, ata lelo na zate. Tout ça, c'est pour moi. Famille, eza bien. Tomo ya famille te. Ngana o pousser batu, ya robo ya famille te. Mais ce que ça dépend de famille nini oyo ozanango. Eza la famille mususu. Baza famille, donc baza une famille restreinte. Mais bayo kanarate. Ma famille mususu eza bongo, hein. Il y a peut-être d'autres familles. Baza restreinte mes familles na bango na ba yokanaka donc o esimbi ndeko na ye donc ba together. Alors na makambo mami lela oyo nous sommes pratiquement à la fin mes amours na makambo oyo j'espère que na elibino message oyo boyoki bino moko boyoki message dose la suite aux là, de éviter qu'est-ce qu'il faut et l'oronini il faut esalema. Ce qui suit ça na la bino parce que jusque là mami a lobby na noté. Yé a lobby likambo mapangu bazo reconnaître bangote bazin bani ba porter grand frère na plainte. Mais de éviter qu'est-ce qui s'est passé au juste parce que dans tout il y a pas fumeux sans feu. Et ça bon gote. Faut monter là pour milingezala. Donc version mususu ezali. Toyena na version oyo. Alors soki news mususu ezali parce que oyo kala mingi te soko ma actualité batubele ba bandolo belon parce que mami lela aza mutu moko yebani mami lela ba boaka na banzembo ebele. Alors mes amours, nous sommes pratiquement à la fin. Na lingi bino ya trop bande bonanga tozo sala ba bien na biso. To sambela nzamba sunga biso oko matina aja kimukolo. Chaque jour soko zola lozola muka o cheka makolo na ona se okitina mbeto. Seigneur batelanga pesanga longue vie. Faut to senga ka bongo. Bino bolingo senga kanza be pesanga mbongo. Nzambe pesanga mbongo. To senga ka nzambe apesa biso pe longue vie. Au moins soko okomina ozana longue vie. Yo moko to komo baye mokili. Okomo yebisa nzambe na kufata. Pona komi koko. Na sali nyonso, na boti, na bali, na sombi mituka, na sombi ba immeuble, na moni ba koko ba kokololo nanga. Au comité na niveau moko, na lemi mokili, tu te réveilles le matin boy,
osana eloko kosala te otali boye mbongo otali boye ba immeuble otali boye bana bazo sunga yo donc tu n'as pas de stress yo olembi noka kolamu olembi souffle de vie il faut to ko matina niveau ko yebisa nzambe nzambe na lembi souffle de vie na ke pema bandeko okufa si jeune mai na makila omoni bana na onde ba qualité projet osana nango na vie se réaliser te mutu moko ayeka aboye pona ki motema mabe na oyo osana nango akati yoka souffle de vie boye yo kufo pema po ya enjoy bandeko fo oboya yango ekolamuka na ntongo yebisa nzambe pesa ngai longue vie seigneur nga na okufa liwa mutu te nga na kokufa liwa ya nzambe il faut déclarer mes amours nga na kokufa liwa ya nzambe soki nzambe alobi dasi na ngai boye oui nake na se reposer en paix bato nyonso tokundaka chaque jour oyo bakufaka eza bareposaka mpe te parce que liwa bazokufa eza liwa bato ya mokili eza liwa bato ya mokili eza liwa nzambe te liwa nzambe te pardon. Merci en tout cas, je vous adore, je vous aime, restez toujours connectés, on se retrouve next time avec un nouveau numéro, bisous et bye bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.